information qui tokopé à temps réel yango ezali devoir oyo mbonda ekolo magazine d'actualité et bombe la cabine mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout à travers mbonda ekolo et surtout na confiance et fidélité au bopesa kabiso. Tofongoli édition na biso mokona lelo pour la liste définitive ya ba candidat oyo bakozala retenu pour la élection présidentielle il y a le 20 décembre 2023 et kozala annoncé le 18 novembre selon communiqué ya Seni bozo ba image pe commentaire. Ndeko ya Congo, boye bake soki oza candidat na ba présidentielle le 20 décembre 2023, zela le 18 novembre po, boye basoki kombo na yo eza retenu tote. Po Seni asi abeti simbonda na ye ke na date oyo ya le 18 novembre nde akosala ba publication ya ba oyo bakosala retenu. Annonce oyo bondi melangai eza de Seni asali communiqué na ye. Chronogramme opérationnel ekozala nde boye bolandelanga kitoko. Du 9 au 14 octobre va dossier ma candidature, il y a une élection présidentielle. Du 18 au 19 octobre, et cause délibération de l'Assemblée plénière paix, publication, il y a une liste provisoire, il y a un candidat président de la République, la CENI. Du 20 au 22 octobre, on dit Mélangaïke, et cause notification, il y a un candidat président de la République, oh, il a déclaré irrécevable. Du 23 au 1er novembre 2023, et cause dépôt le traitement, il y a un recours surtout, il y a un comment et communautaire dans la liste, il y a une candidature, il y a une élection présidentielle devant coup constitutionnel. Du 2 au 14 novembre 2023, Walende Seni a notifié arrêt à coup constitutionnel. Du 5 au 8 novembre, et Kozande Mikolo Seni a condamné arrêt à coup constitutionnel. Mais à Makasi Bobake, le 18 novembre, et Kozande publication de la liste définitive, il y a un candidat à l'élection présidentielle conformément à l'article 110 de la loi électorale. Nanyoso, Seni a précisé que, dans le souci, il y a une facilité tâche dans le candidat pour la préparation de la campagne électorale. Le numéro Oyo, et qu'on a comme un candidat dans la liste provisoire, et qu'on a considéré le numéro il y a libéré pour abounalango la campagne. Biso mona ekolo to segi na ba candidat bozala na kimia po nyonso ebi maslote rolela mbango na ba campagne osali me komo na ebi minango te awa toti que la Seni asala musala kitoko po nyo sepele ka kitoko. Boyeba ke opposant Martin Fayulu le président SID a séjourné la grande bande de à Sengi population qui quitte basala éveillé po a kolonga tout oyo avec impact pe idéologie. Mane Congo, boyeba que l'opposant Martin Fayulu depuis a continué candidature na ye, ya ba président de la République oyo ekozala le 20 décembre 2023. Bondi melangai ke asi abandi ba tourner na ye na intérieur ya mboka na cadre ya kokutana na babase na ye. Kokitana na kikwita la province ya Kwilu na poko lundi le 9 octobre. Boye bake président SID mwana mboka Martin Fayulu amataki na tribune ya Kasinga pona koloba liboso ya population o bazaki ebele wana pona koyamba ye. Mokonzi ya vérité des urnes aseki la population bazala vigilant abeti simbonake na ba élection oyo ezali koya ya décembre 2023 batelema na bopikiliki pe bokunda bwanzoto po bakolonga bakoza pe pouvoir po badirige mboka ORD Congo alakisi bango pe le pourquoi oyo esalaki ke akosa candidature na ye na dernière minute suite esalaki ke azalaki ko réclamer audit ya kitoko ya fichier électoral ya koyeba eza ke ayebisi bango après kikwite alaki bango ke akokende idio fabe gungu akokota kutu na Congo central na SARDC si na Grand Kasai mais ya mingi akozonga na bango nga oyo ba campagne électorale awa eza boye ezali vraiment kolakisa ke ba candidat tout bazali libre ya kosala ba tourner na bango na Congo mobimba pour permettre que ba électeur ba ye ba candidat na bango ba pona o moto na bango ekolinga yango nde démocratie ya kitoko yango biso Mettez-les mon appel to fouiller comme Mokako. Soit. Ma voyage à Kitoko, ma visa et bimana tammo à Kitoko, paie sa confiance. La quick travel visa pokuna, professionnalisme mais au salama Kitoko. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo. Onyo kwa mi ya tro na likambo o etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa. Eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyo kwa mi ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba. Yaka na lombango awa na quick travel visa
oyo ezali kofonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse eza kaka moko, Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Au sein la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. Ma visa ya Ouezo Bima, la visa ya Canada, la visa ya Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokili-Mobima, tout ça limité. Pour conseiller la bio assistance, pour prise en charge et qualité. Donc, il faut un bon moqué, parce qu'on doit avantage et belé. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Oui, collectif député provincial République démocratique du Congo, commis déjà le cabinet chef de l'État Kaka pour la revendiquer émolument la bango il y a 4 mois avant bazongela misala na bango image pe commentaire. Mwana Congo, boye bakeli kambe ba député provinciaux na cadre ya ko revendiquer arrière ba émolument la bango jusque là na nous solution ezomité. Bondi menanga ke malgré kolala na bango libande ya primature ata mutu moko te ayoki kolela na bango. Lokola bakalaki ke il faut bakuta na sikola moko ya mboka Félix Tshisekedi boye bakeli délégation moko basaki sisi liboso ya cabinet chef de l'État kuna la cité de l'Union africaine kaka po mokozi ako kolela bango ndenge gouvernement central aza kolinga kofuta bango te bambongo la bango depuis 4 mois. Président collectif ya ba député wana mwana mboka Blachak Takatela député provincial ya Kwilu apesi position ke nanu mokozi ya mboka ayambi bango te, donc soki bayambi bango te badeside kolala kaka wana ndenge basalaka la primature. Souci na bango eza ke ya kokutana na chef de l'État malgré azaki na réunion na premier ministre. Sela bango bondi belanga ke baza kobetisa bonda ke basali nyonso oyo esekaki basala po na badroit na bango, mais gouvernement azaka kaka kolinga kosatisfaire bango te. Nango chef de l'État état garant du bon fonctionnement ya ba institution a cause la bango ba solution qui toko po mitema na bango pe ekita. Balobi ke bazalaki élu même jour na ba députés nationaux pe na ba sénateur mengambo la bango l'état congolais azako bafoué ba droit na bango. Bondi melanga ke na mvula nyonso e bezaki moko elani bango bazalaki kaka wana avec esprit kaka ke ya koluka mokozi ya mboka a répondre bango po soki bazwi elote bakolala pe wana libanda ndenge basalaka na primature. Na titre un rappel boyeba ke ba députés provinciaux babandi ba revendication bango depuis mois de septembre bazalaki la primature bake epa ministre ya finance mais nyonso kaka libungu tulu ndenge bala lingala bela français zéro. Ya pasi pe mawa ezake actuellement ba assemblée provinciale nyonso à la RD Congo ezako funga matin suite kaka ke ba député bazako lela ba émolument na bango efuta makitako awa biso bonda ekolo tokosiaka na mokonzi ya mboka etake gara ba institution ya mboka lukela bandeko o solution po misabe ebanda kitoko et surtout ke ezali suka ba mandat na bango yango biso tobetisi kaka mbonda gode poina papi epiana baza soupçonné ya ba détournement ya biloko ya l'État pe na misolo ya ndenge na ndenge kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa.
ndeko ya Congo boye bakela assemblée provinciale ya Kinshasa bonda eza kobeta mabe makasi pona bisala ya président Godé Poi na le question papi epiana bandeko omi bale bakomaki na ba position ya kitoko te. Godé Poi asengaki akenda poto pona baso médicaux pe papi epiana alingaki akende repos médical ya basanza ebele kaka na session oyo eza ya suka et surtout que yango nde eza kosilisa bamanda oyo bakino bapesaka bango ya grave boye bake eza ke badetournement eza mingi awa na misolo ya kokamba Kinshasa bondi belangai ke badepute provincial ya Kinshasa badeside kozwa badesizio ya makasi mpona bango kaka mpona kolite contre bapratique oyo bamoni ke eza mabe esika ya Godé Poi mpe na papi epiana boyeba ke commission moko eza deja constituée mpona kosala baenquête na cas de gestion ya bandeko oyo mibale mpo justice ya esalema badeside baprocédure judiciaire na mikolo oyo ezali koya contre Godé Poi na papi epiana mpona complicité ya badetournement ya biloko ya leta ya koyeba eza ke déjà basi basijalaki direction générale ya immigration to PDGM na mokuse po bapesa nzela te na bamembre ya bureau ya institution oyo babima mboka te mikolo oyo et surtout ke badetournement eza ebele eseri balandela yango avec impact na idéologie po bakinois bamona clair na titre de rappel boyebaki Godé Poi na papi epiana baza accusé na ba incompétence pe pour gérer mabe na mandat na bango et surtout que ba détournement ya misolo pe ya biloko ya l'état mingi kuna eza porté disparu biso bonda ekolo to conseiller na ba député provinciaux bon sala misala kitoko bon associer justice de manière que soki mabe ezali ba sala be boloko na bango kaka ndenge justice ekatela ka mbando na moto oyo asali mabe yango biso tobetisi kaka mbonda soki olingi ozo basouvenir ya kitoko na bareportage ozala yango besoin kima mbango na monda ekolo agency bakosala yo mosala kitoko keba biyibi bakomi ebele okobebisa mbongo mpe oleli na baimage na yo bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka baaktivité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino bareportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable esuki wana te endeko na ngai keba na bareporter ya muyibi oyo bayaka kozwa baimage pe elekaka nango na televizio te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage modération, réalisation, photoshooting, ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena o etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Estino Kabamba les samouraïs du changement elongo na mama Calvini Onyumbe baza kosala misala kitoko na changu à travers fondation Lere Bâtisseur Benjamin Kilunga azala kikuna ndeko na ngai ya Congo ndimbe na ngai ke na changu soki bakotanga ba leader boye bake leader azali se moko mwana mboka Estino Kabamba oyo bango moko babakisela ye papa changu po asalaka misala ye kitoko à travers fondation les rebâtisseurs oyo moko azali président fondateur bokotu na ngai nini boye bake depa mokolo ya dimanche elongo na mama Calvini Onyumbe oyo babakisela ye komo mama Kimbaseke bakendaki kuna na commune ya Kimbaseke esika bayambaki bango na ebele ya batu oyo bazali komona parce que misala na bango ekenda nsango bandeko oyo tango bamonaki kokitela bango na mituka tala ndenge bayambaki bango avec impact na idéologie kaka mpona kolakisa ndenge nini bandimi misala na bango et surtout mingi na opération mokali zéro troupe mokali bopeto ya mingi mpe ezali ya kosala encadrement ya population ya Kimbaseke na changu mobimba de manière ke bakoma ba autonome na milulu wana boyebake ezalaki kita donc nyonso elekaki kitoko baseria bakeso barapote besalemaki kaka ndenge bozomona
le président ainsi le Kabamba bakisele papa Changu na mama Calvini Onyumbe bakisele mama Kimbaseke ndenge benini basaki ba exposer la bango kaka ndenge bozali komona nyonso elekaki kitoko mais boyeba ke tellement ke azalaka vraiment surchargé po bazali vraiment ba cheval de bataille basukisaki mokolo bango wana te deba bakelaki lisusu epe bandeko ya kipokode na komi na maluku po kula mpe bazalaki kozela bango mpe bayambaki bango kitoko kaka ndenge bozali komona bamama batali maputa na se synonyme ya kolakisa bolingo oyo bazala yango surtout mingi na misala kitoko oyo le papa Changu ainsi le Kabamba na mama Calvini Onyumbe mama Kimbaseke bazali kosala awa na Changu kokota akotaki tellement be population bazanga mituna te batulaki ba mituna po balingi vraiment bayeba comment est-ce que fondation de bâtisseur et kozala pe kuna de manière que bango pe ba bénéficier de ba formation ndenge na ndenge oyo pesa makulu ya kitoko surtout mingi oyo ezali ko pesa ba valeur ya kitoko na population ya Changu tellement que yemoko le président ainsi le Kabamba les samouraïs du changement au lobby que bako désactiver ba on tout bako saba na Changu apesa ki bango ba réponse kitoko et sepelisa ki bango donc on peut installer yango awa pour que bana na biso ya quartier ba bénéficier de la formation wana le pour cette fois-ci tout ça yango vraiment presque gratuite donc on ya awa donc on négocie la école moko de manière à ce que ba jeune na biso ba ye pour la haute école ba couper couture ba esthétique de manière à ce que ba se développer ba maman on peut passer à ba activité ya mike to accompagner ka pe bango na mo ba montagne ya mike ya boye et ça livre vraiment kitoko komo na ye moko kolo Changu yango toyebisa bino ke zamba na zamba ezalaka na nyama nango ebale ezalaka mpe na mbisi yango Changu ezali ainsi le Kabamba les samouraïs du changement bakisele papa Changu mpe Kimbaseke ezali ya mama Calvini Onyumbe bakisele mama Kimbaseke biso mpe mbonda ekolo tofuli bango moka kosuwa mpe tobete bango mbunda kitoko tout pour misala bango eyokani parti politique accord bazalaki présent elongo na base munene oyo la grande dame Julie Kaja akumbaki pour la accompagner chef de l'état Félix Tshisekedi a déposé candidature na na Seni Benjamin Kilunga azalaki encore kuna Dekonangai boye bake na cadre ya ko accompagner mwana mboka le chef de l'état Félix Tshisekedi mokolo oyo akende ko déposer candidature na ye ba parti politique ezalaki bebo mais présence remarquable ya ba parti mingi boye bake parti politique accord ezalaki vraiment wana avec impact na idéologie na ebele ba membre na bango kaka pona ko assister mwana mboka Chilombo asala depuis candidature kitoko avec impact na idéologie mais koyeba ezake bandeko ya accord mokolo wana batambolaki elongo na mwana mboka Julie Kaja o azali leader mo charismatique akumbelaki bango avec impact na idéologie po nyonso eleka kitoko bino moko botala etuluku ya batu oyo na suka masolo tango mwana mboka Chilombo adepozaki candidature na ye bino moko boyoka ndenge la grande dame Julie Kaja abetsaki mbonda liboso ya caméra na biso on est à lelo parti na biso accord na regroupement na biso AAP toyaki ko accompagner mokonzi ya mboka kolandisama na mot d'ordre ya autre représentant ya regroupement AAP pona mokonzi ya mboka a déposé candidature na ye nde présence na biso mokola lelo ezali awa na liboso ya Seni basi pe etikaki biso te basi na biso nyonso tu Changu mobimba eyaki kotika biso po mokonzi ya mboka na biso a déposé candidature na ye topesa ye majorité écrasante na maponami oyo ezoya majorité oyo tokopesa ye ekozala majorité moko sans plaignant et puis ngai naza na kondima ete na ndimisami ete toza na adversaire ata moko te wa kote maliboso ya Fachi Beton na kati ya masolo wana boyeba ke bandeko pe obazaki na ebele accord bango pe babesaki mbonda po bazwa zéro te biso bana ya corps biso bana ya regroupement ya AAP toza déterminé ya kopesa chef de l'état na biso encore majorité esali kitoko komona la grande dame mama Julie Kaja
oyo azali candidate ya député provincial ya Masina ndenge nini akumbelaki mouvement kitoko na compte ya parti politique accord po masolo ezala kitoko na elengi yango biso pe monda ekolo tobetele monda pe tofulie mokako soit. Le président fondateur ya fondation Omar Binyongo Fobe na Mokuse, mwana mboka Binyongo Kibangala Omar akelaki ko visiter ba personne vivant avec handicap kuna na commune ya Bandalungwa, Medina quand même là Wilfried Samba ba témoin événement. Président fondateur ya fondation Omar Binyongo Fob na Mukuse, mwana mboka Binyongo Kibangala Omar akitaki si le terrain na commune ya Bandalungwa, plus précisément na Bandal Bisengo, pona kosolola na ba personne vivant avec handicap. Visite yango ezalaki autour ya 2 points ya liboso ezalaki sur le plan social. Mwana mboka Omar Binyongo a encouragé ki bango baye bana komizwa en charge olie basengaka ndenge tomonaka ba mosusu bango esengeli na bango ba mise en charge baye bakosala misala ya maboko o to bengi entrepreneuriat pona esunga bango ba vivre malamu pe ya mibale ezalaki sur le plan politique ye atalisaki bango ke esengeli na bango te ba se contenter na ba polo na ba bien mosusu oyo ba acteur politique baza kolaka bango kasi esengeli na bango ba pona mutu ya malamu oyo akozala capable pe na souci ya évolution pe développement ya peuple congolais. Ba personne vivant avec handicap ba sepelaki ba betaki maboko avec un partenaire idéologie pe bango batalisaki esengo na bango pe ba pesaki e ba merci ebele. Na suka ya masolo boyo kandenge bino moko mwana mboka Binyongo Kibangala Omar l'homme ya système ya télécommande na télévision ndenge abetisaki mbonda liboso ya magazine mbonda ekolo. Bana kini bino boyebi que ceux qui ozali na victoire otiki télévision na yo na Kasavubu oyebi que non okoki jamais ko changer chaîne te biso tozali na mbonda ekolo boyebi bino banso que ceux qui ozali pene ya télévision te quel que soit ozali na télécommande oko changer ata mukete oyo tobengi chaîne na yango tozali na posa ya kopusana po ko changer chaîne biso tozali kopusa na pembeni ya population yango nde tozali koyeba oyo posa ya population bazali na yango nde tozali kosalela oyo population ezali ko na bosenga po ete tosalela oyo population ezali na bosenga yango nde tozali kosala na bango soki bamoni bango na porte bamoni ke o bandeko oyo bazali bandeko baye kosenga biso tolobi keno bandeko wana bazali important pona biso tozali ko encadrer bango koyebisa bango lolenge kani tokoki ko se prendre en charge koluka mbongo elongo tokosenga kaka na peuple congolais bozala très vigilant po kala te bakoya kokosa bino na bapolo basaki ya loso kasi esengeli na bino bondima bango te esengeli bosoutenir batu ya mitema ya malamu pe ba oyo baza na posa ya développement ya peuple congolais lokola mwana mboka Binyongo Kibangala Omar l'homme ya système ya télécommande télévision po ye azalaka toujours pembeni na population na ye pe ayo kaka bango malamu yango biso awa na magazine mbonda ekolo to beteli eka mbonda ya makasi pupupu yokani Jatini Ngobila le gouverneur à Villa Kinshasa a regretté naba accusation ya président ensemble professeur Godé pour ipona 150 millions de dollars au alobike Kinshasa azana yango tolanda propos rekei oyo à Rwanda Boye moto na iso réchauffé allez admissi voilà bazar devoir 150 millions de dollars mais moi je suis celui des gouverneurs qui n'aura laissé même pas 1 million de dollars yanyo même pas 1 million de dollars seul Nyongo tozali dango Nyongo mon prédécesseur avait laissé les arguments belé mais etikala dans Banyongomi balé moko a 17 millions la banque IBEA yango to bonato futamale malembe na moko ya 4 millions et 3 millions 500 etikala na Tembe ou 3 millions 500 to so fouti etikala na 500 000 dollars la bandi ministre de finance a auto futa sur 300 donc etikala 200 000 yango le monde ba tiki biso à l'index o ya 17 millions quoi to za na mbongo mingité gouvernement central à la kaibiso a refuté la biso nyongo en dehors de ça to na nyongo. Alors, ceux qui sont députés, ceux qui ont l'élo,
le président de l'Assemblée Godem pour y avoir des difficultés, parce que les députés, ils ont au Fouta, il y a un zombon là-bas. Quand on va hyper chaque mois, quand on va hyper chaque mois, on va foutre un DGI, il y a un foutre un moment là, on va cambier. Non, il y a Moussa dans Mzambi. Moussa dans Mzambi, belé. Baza l'olenge et belé. Il y a une église là. Moussa dans Mzambi, baza l'olenge et belé. Mais Moussa Moussa dans Mzambi, au hôtel Maboye, au lobino voilà, Batouana baza n'yongo ya 150 millions, car pour un plaisir à Rolo. Car pour un plaisir au pire lobby aussi. Alors baza n'yongo même pas à $1 million. Oh bon bazui, baza n'yongo te. On nous voit que le coup on a pour terminer l'image d'un bango de marque. On nous voit le couta tout le temps. Après aussi sur le besoin Moussa Nanzam. Moussa Nanzam le couta. Comme journaliste professionnel, quand il y a aussi ma caméra qui toque avec impact dans l'idéologie topée, concernant le montage qui toque, qui m'a mangou la salle de formation média indépendant pour Kuna, ma formateur va vraiment professionnel. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Oui, la population Mombele, Bazinaki Namvula Oyo, et Betamaki Mokola lundi 9 octobre à la ville à Kinshasa, Medil Kambembe, Azale Koune la Kotia, Monda École magazine d'actualité. Namvula munene oyo ebetaki mokolo ya lundi 9 octobre na ville province ya Kinshasa et salaki quelques inondations na ville pe yango etikaki quartier Mombele na commune ya Limete indifférente te. Ba veni ya quartier Mombele ezalaki ya kotonda ba déchets partout bosote tondaki makasi ya kosakana te bongo ngungi wana kutukotuna te po degré ya salité pe ya mai oyo tondaki bangungi esengeli bazala salite maladi nyonso pe esengeli ese manifester kasi boyo kabino moko na sima ya mvula ndenge population ya quartier Mombele babetisaki mbonda ya mabe makasi zelezate mbulo ebetso de tondi sine nzela yango ba moto zo suka poko marapela mokongo pese 1000 francs okei biso babita Mombele zo suri makasi pona likambo ko mara nzela de sala vraiment na gouvernement amekana kotala biso muke soka kali biso vraiment donc sala biso vraiment moi bien ba kotala likambo ya place oyo ba kotala nzela ala Mombele awa na Mombele atolombi nzela mabe ma ezo tonna nzela organisation tokosenga kaka na gouvernement congolais botala nanu likambo yo po salite ya boye ezo pesa pasi mingi population kinoise pe esengeli na bino bozala na comportement moko ya malamu botika bibwaka bwaka biloko partout par-ci par-là po salite ya boye eza malamu te bino moko boza ko vivre na avenir kasi salite ya boye botika bibwaka bwaka yango biso awa na magazine Bonda Ekolo to betisika mbonda po population zwa mayele. Maman Eugénie Mukendi asalaki anniversaire na ye qui toko avec impact na idéologie tolo na moi message muke apesa ki ba maman ya Congo. Anniversaire, joyeux anniversaire Eugénie Mukendi, joyeux anniversaire. J'ai maintenant 68 ans. Bon, je suis devenu Mbiaka. Et à la famille, parce que vous avez une maman qui est là. Elle s'appelle Mérégé. Je vous aime beaucoup mes enfants. Mutu asalaka ezanga de faute.
mais toujours continuer kosenga na bino ke vula mobimba esili bosala ba critique esika obomoli kezaki mabe bopesa ba conseil parce que bino de bozali ba vrai ba abonné be bana mbonda école à 100%. Merci le maman Medine Kambembe ozali la grande coordonnatrice et le ngona Zambie peut ici vula mobimba pe boko ko s'abonner toujours la chaîne YouTube la biso Monda école officielle peut bosalité Bangi Rachidi oyo azali toujours continuer musala kitoko si ma caméra ezaki bongo Wilfried Samba elongo na Benjamin Kilunga ma réalisation pe montage ya mwana mboka Igride Matetanga allez de la présentation na bengi na bino toujours bon continuer ko mettre confiance pour sport na bino plus na bino et les kala la primo ko abordable to kutala mbala situation kolo Yesu azongite